Bonjour, bonsoir. Nous sur la Voix Céleste Télévision. Mbote d'Abidon Mbote, vous allez ébélé. Partout dans le monde. Vous en avez par la internaute. Au niveau États-Unis, mon pasteur Zamunanga. Nous avons pas mbolé ce que vous avez. Nous avons fait la Suède. Siwa Mbanja, l'homme du moment. Vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal. Botena, Géné, Jean-Robin Tibou. Est-ce que tu as des choses sur des zongi? Antibal, Zelao, Benga. Papa Gassoka Songo. Botena, ndeko asi ma caméra. John, Boke Bende, ndeko Alvi BL, signe naturel, c'est beaucoup d'affectionnement de moi. C'est un autre toujours. Lola les ako futa simatoko loba Zambe abotoko zeli susu wapi to tikali na quelques jours pour to banda pour na campagne électorale banda tension eza partout na étendue à territoire ba opposant mate fa la critique kapa ba nonso abi que no yamba ba koko fa la sali carton ba suki. Nous sommes passe à esa église au milieu de la situation à est 5000 membres tout pour ya Sadek bazoya et après baoya pour na kosala nini ba baza basalini est-ce que ça penda solution pour na ba congolais pour na kima est situation à niveau ya Kigali actualité politique nous sommes to partager abisabino sur le même langage na Boke Bende tous en Coco, bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé, ça bien en Golo Nzambe. Santé, ça bien forme. Ok, santé, ça bien en Golo Nzambe. Tout ce qu'il y a quelques jours, après 10 à 15 jours pour la campagne Banda. Nous avons aussi préparé une bêta-major. Bon, bêta-major, nous avons un parti politique IDPS. Bêta-major, nous sommes déjà. Tous déjà pris. Parce que l'IDPS, tous déjà pris. Makamounos, présent parti où ils allaient. Parti où ils allaient battre Bélé. Batterie, tous les marches. Toujours, c'est là où mot d'ordre, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya. Où il a participé à la réunion à niveau de l'Espagne. Il y a un parti socialiste. Donc, il y a la question qui a dit. Moto ya tosaki malako ya tata Kondo Tshisekedi RS mémoire ndo moni ayeli biswawa tozi ya swapé sa mode d'ordre que l'état major nous surtout kota parce que batterie ça déjà marche parce que toujours travailler sur awa pour na tous la majorité tout pesa tata mokonzi deuxième mandat azo pina majorité ya moni ba parti allié union sacrée. En tout cas, moral les appelés au Zénith. Tout c'est le cas en Koka, tout bandama solo. Ok, merci beaucoup, c'est la Ngonga. Et Koka, pour nous bandama solo, tout bandi na situation à Est en Bokanabis. Tout mon chef de l'État, ou qui est outé kolekana zaki na Luanda, ou ba troupe, ba membre non sur ba pays non sur ba carte Sadek, ba disposer ba tinda 5000 hommes. 5000 hommes wana baza koya pour na bitni tozana EAC baza o boke musika bazo menacer ba attaquer wazalendo coupa topa yes parce solution na nous avons prendre to lingati alors 5000 baza koya eza pour na ba porter nini na ba congolais bon moni 5000 hommes ya Sadek selon tous à kuna niveau ya Luanda président de la République a expliqué qui exposant qui ka ya République démocratique du Congo. Au moni EAC ezali disanga ya Afrique de l'Est basoda force régionale bayaki gouvernement congolais tali komona kina kasi na bamuza basoda rwandais ba minotiki ba kenyien ba rwandais donc bazali lokomoko nous te ça la recours na Sadek le roi Congo c'est le pays membre à Sadek nous tout ça qui recours na biso totalisaki ba organisme nyonso que République démocratique du Congo na armée nationale
bakomi na posa ya kotake Rwandais bazali awa armée rwandaise oya M23. Bon, le corps de la République démocratique du Congo toujours quand na Luanda wana to signaka accord ya ceci les faits. Tu vois comment on a quatre accords wana ba rebelle rwandais baso armée rwandaise baza na kati ya Congo ba respecter à lettre mon côté. Ndo moni le chef de l'état na kati ya sommet kuna koto ba utaki na ba homologue na ye ba sololi atalisi bango ke vu que population zo kima na kati ya mboka na do congolais a komi réfugié na kati ya Congo alongwe bunya ate boitiro abaluki uchaba na kati ya Congo congolais a komi réfugié nde état major congolais bazo une décision qui non il faut bataquer armée rwandaise ou ya M23 bazalia sikoyo lokola Congo ekende ko plaider na niveau ya SADC nde omoni bato ya SADC baisi Congo non lokola ozali pays membre citation na bino na Rwanda eumeli pe basoda Rwanda ngo bazobima te toyebi citation na biso moko SADC nde omoni le chef de l'état ebisi bango tangu besoin ya 5000 il faut bobanda action soki mo lantere ezali donc biso tokopesa mot d'ordre na armée congolaise donc basala mosala parce que na kati armée na biso towana batechnicien oyo bafonga baona kidomango kotakoli donc baza basoda oyo doki yama sécurité mais lokola tozali nation tosignaki baccord nde tona korespecte baccord mais vu que motema eza libende te eza mosuni biso ya congolais mitema esuki tomoni tuma tubabanu ya barwandais oyo tomoni ke nonono topesi rapport na SADC bino bomelama ya piyo nga moko nazuya sikoyo susi mais bakoya mpona biti nini oyo baza MONUSCO nono eza awa babeta bazwa babeti so ye combien d'année basala eloko te EAC balobi bino makasi mpona kobenga EAC bayi baopposition bapekisa bino boyokaki te EAC yango yo wana komi komenace oyo bazali loso ameki koatake bango baoatake ye wana surtout mpo asade boya mpona finalité nini finalité pe kongona aza besoin akime ezwa te mais oui bino pouvoir en place nde balobi fona tuna ozomultiplie kobenga baforce étrangère mpona biti nini finalité ezala bon omoni kanati ya MONUSCO tobani ya MONUSCO azokende na mois de janvier EAC bazokende monene barebele baomenace ozwa goma na biso yo bosaba FARDC basali coalition mona MONUSCO na bosani nini baza intitulé mpona kodefendre saki na goma bon omoni coalition wana personne moins déjà FARDC ya commencé à coalition MONUSCO c'est qu'à comprendre que EAC baza France MONUSCO bosenga kende fina bakongolais baocomprendre te MONUSCO na koko wana lobaka mingi oui nazo expliquer pe ndeko ayiba MONUSCO azokende mais MONUSCO comprendre que erreur asalaki ya koaccompagner barebelle cette fois-ci mixage tosali na bango eza nde armée congolaise azocontrôler baaction nyonso siko na kati mpe ya MONUSCO ezalaki na basolo bande kotravailler mpo na bénéfice ya Rwanda nde omoni béchange esalamaki en tout cas tosokoli mpenza tosokoli eza triage parce que sélection esalami na MONUSCO eza bango nyonso te totrie mpenza batrie baguerrier baelema oyo tosala baaction soki tozongi rapidement na ka ya SADC azoya mpo abanda mosala action na ye parce que basigné l'accord tous les présidents bazalaki na membre nyonso ya SADC batiaki mokolo to na bango basignature bandimi ke ezala action moko ya observation te ezala action moko ya kotire oyo te tozosala offensive te eza nde ya attaque na attaque wana eyasaki mpe kaka bongo te bon EAC moto abebisa makanisa EAC ezalaki secrétaire d'état américain oyo ayaka ntango aye asalaki jour moko awa akolala kuna na Kigali 3 jours donc ça abebisaki makanisi ya EAC Anthony Blinken ce sont des bango nyonso moni bango balingi Congo te
Antonio Wanso Blinken wan mindele moko miyibi ya miyibi siko oyo toza na force tozali awa soki biso tobengisi Sadek toza pays membre mais eliki koloba te ke toza na basoldat te armée congolaise azali oyo azali ye moko capable ya kosala face na banguna nyonso mais lokola toza pays membre nde balobaki pays membre oyo akozala na problème bitumba na mboka na ye il faut biso ba pays membre toya ko soutenir ye sikoyo to sepela na Sadek muke do 100% te muke ezali composé na ba pays mingi ezali ba bantu oyo soko tali na kati ya bloc ya EAC okomona ba pays minotique ezebele nati exemple toko citer na soko tali Kenya, Rwanda, bazala minotique. Ba minotique la minotique balia na kate. Batira na kate bali kino tozara muke. Siko na kata bloc ya Sadek ezande net Angola. Net moni ba Sud Afrique. Omi ba pese me beli wana so de bantu. Donc ba mo tete bateau il faut que nous diminuer efficace na bango. Toujours ta la bango. Lisu likolo lisu. So ba sali e mo to me ke mami. Ah. Donc koto mona FARDC moko mais kolobake ese lobi ke akotake position ba wazalem wana de jour kozape na de fin ya MONUSCO fin ya EAC na fin ça wala do ezadoki na biso ba civil to kozwa pina ba mandoki kokota likambo ngo tikuna ya tsa vele report zokinde pour te dire oui injustice ça me commis donc il y a haut niveau. Donc Congolais nga défendre le Congo na ye yo lokolo yaki na contre organisation o ba kité bino ko takete biso so ko takete o takete bino ndo mu ko ko zande erreur moko grave o ba kusala donc mona bloki nation nyonso ba ko telema pour la likambo wana même ato mona même na capitale o mona donc tout ça déjà pour le makamnoso tout ça pour le makamnoso. OK bozam pour na makambo nyonso alors boni ya à propos ya Idi Kapen et la commune de Lubumbashi ni ne batamisi à propos na mais Kapen a le but ma bête aux politiciens ça la politique eh bien je viens ici à Lubumbashi et dans cette province pour participer à la défense de la République. C'est lui qui touche à la sécurité, menace la sécurité de l'État. L'armée va s'occuper de lui. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois et qu'ils ne se mêlent pas de la défense. Vous savez, politique peut être la règle des génants. Ça veut dire soukela. Oligate. Pour ça, l'équipe de communauté, au comme menacer sécurité en boca. Automatiquement sécurité en boca va dire non. Yo ko menacer biso tali bakucha maboko. Pe faut ko yebaka Idi Kapen aza conscient ayebi. Au moins moto azwa ki humiliation ya likambo moko a bolafa. À moins que a changé ma canisse. Mais le corps azali bantu aza congolais de père et de mère mulubakati ayebi. Pour te dire que bakomi ko utiliser ma quelques tribus na ba lubakati bakomi ko critiquer. Mais tout ça na ba de ko ba lubakati. Ndekaka président Bossa Lubaka nyonso za la théâtre traité. Donc moi comme ça nangwane o de tiseke de nommer ye pona nini faka luka bundu bakati mususu yende. Idi Kapen innocent akota boloko ya bolafa. Innocent. Pe batu ba condamné ye ba Rwandais. Donc complicité déjà de ba Rwandais ba pesi mot d'ordre. Na ba Rwandais bazalaki aro ba eki na afde ba assassiner Mouzé. Parce que pour Mouzé a primé ki bango be terre na bango. Ba bitala muto to yaki na di allez baleki Mouzé. Ce que Idi Kapen bakota boloko moko ofele. Ce que Idi Kapen nzamba tomboni ayebi mission ba pesi. N'est pas le bibi to se prendre na se prendre discours na ba kutu dengi makata a beti lokwana na meleka ta 2 litres mai
na bien moment yango ekomi mission na ezali mpona kodetraquer classe politique nyonso ya bakabili parce que ayebi mission bakabili baza nango ayebi. Ok, avant de continuer moke na bosaki mon commentaire no moke ya décès à un grand combattant de la résistance Serge Ouello azali jeune azali engagé azali courage si je me trompe pas en 2012 ou 2013 oui 2012 ou à Kota à pleine conférence na kati ya conférence mais Kagame alors que ça Kagame Musapi wa Chikibiso depuis pour vite commentaire moke ou pas avez parmi ba résistant en 2011 élection pour Etienne Tshisekedi. Oui, en tout cas, donc, mon sango ya Ouello pesi biso pasi. Nzambe mutapesaka yo mutazwaka. Libota etika na pasi. Nzambe na lola ko fortifier libota. Moni bitumbo ya Congo ezaki na bilenge mususu oyo. Ando mona ka Congo. Le colonel Simon qui Patrice Emery Lumumba. So tali âge à 36 ans. Mais so mon ba mususu ba mususu bazayawa. Bama bandi donc parce que défendre le pays mais au moins on te croit c'est jouer l'eau c'est dire t'as dit que non la patrouille la mort Congo est perdre mais le temps est que bateau bazoli na bolafa o ba yebi nous kata patientité ba on na bolafa ba tambola ba hamburger mais dans ce Congo est perdre oh yo mwana na ye o a défendre Congo abunda premier matin faire le bas oh ba bepenge bazaki ke est-ce que epenge ngambo mettre epenge ngaye ngambo mettre ngai na tellement limité epenge papa bepenge zaka bon ba se baka pour l'état du droit ba biso to kota ba boloko o lobika boy kena parce que bino bepenge bozu ba chance parce que nati oui Serge Congo ya sali epenge sali ngwa na sima chaloupe nana mwa mtu so akine babere so mettre so le ngo aza akoma na sima na tabi bano pena ba sakani pena bo sakana molimo na ipe mana kimia ya ndiko na biso atiki biso Serge libota na ye donc nzambe apesa bango kimia nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka donc nzambe adoki a consoler bango penza donc nous autres nous na kimia mabela bakoko na ye ekoyamba na kimia eyibi musalo wa salaki. Ok, merci directement to coach na dossier à Chikapa. Tout le monde a ba image. Mon faire la kitine aéroport. Ma bange zo bambama batu bazoki. Vous dites par nous temps moi non c'est malango par prise de pantani. Mais dans les meeting tout le monde kuna solo ba image tout le monde carte plein. Ce que batu baza autour na Chikapa oyo bino batu idepesa ndo ogangela. Mabele à IDPS opposant yé à sali carton à commenter ça tout un point bandeko surtout pour ces pays pas na dire qui moi zolo bakeno non bota ba to ba biso banga et ça ba combattre IDPS non pour ces pays ni ne s'est passé na Chikap oh c'est na commenter ba lui failli ba che bien à IDPS pas fief Chikap non mon c'est fief ya IDPS mais failli lolo oh bino bondo minimi ça les plaît kuna bon moni sur la cobone merci pour la motuna moni pour nous zaki bon epende d'abord za politicien te au moins avant président Fayulu Kende ezaki na bato décidé baleki wana 2 semaines avant Fayulu Kende désaboyé banga désaboyé totindi ba service na biso baza na Chikapa kaka bato décidé parce que c'est ça parti politique ils appellent partout na Congo mobimba ils appellent ba militants na balobi kaka ba jeune décidé le corps a déjà balinga nini na bi que bato bazoluka plan KO bato bazoluka plan KO tala ku avant meeting avant tout Fayulu Kende na Chikapa 2 semaines avant mais ce que tu as communicateur sur le plateau de Kaka ba beta mabanga ça dit ba problème d'abord na bango moko bon
ato osani meeting te me banga to soka réseau c'est quoi on va pas toute famille mabanga bazo argument de ba créer loko na bango moko boye parce que bato ba beti mabanga bazaki minorité bato ba beti mabanga wana na koto meeting de salami na bisiyo epesi bango moko na soni parce que ba jeune bakangi wana ba soki 5 soki 6 wa soki combien wana babini bazwa kimbo na biso politique oyo et puis na l'équipe sur la politique té à l'équipe sur la politique té yo ki ba kuma la mozo ka po bo fo na ye nani aselu nda pese mutuka wa ndo mona si lompa longwana de li ba kuma la mozo ka ngwana parce que na politique ba ba sala sani ba luki ba jeune na bango ba bambi mabanga meeting salamité bato bapanzani bato kia po moni bato de pes mais bato ya chikapa baglakisi monde entier mobimba ke botala bato balingi bakosela biso bato chikapa makambo balingi bakosela IDPS makambo chikapa ezaka IDPS te soki na chikapa okuta ba MLC ezali okuta SID ezali okuta le principe politique nyonso ezali parce que chikapa eza Congo eza mabila ba congolais nyonso eza na droit kofanda partout alingi lelo pesa olungo okende Équateur okuta l'IDPS na Équateur okende beaucoup de pena ba Congo l'IDPS donc ezali bayambaki à transmettre message na ye parce que son indesco esali bato oyo bande kopropager ba fausse information oyo va créer foyer de tension na arrivé à faillite donc bango oyo va créer parce que tobi mutu neza mukie koko chikapa élection RDC et kaboma na ba province comment dire j'étais kiminga so yi na Yoruba depuis qui ont leader nesi Équateur tout le monde a bim est tout le monde ba Cameroun na ba bachi bandundu tout le monde ba muzitu ba mboso Grand Kasai ni chikapa nyonso wana to bi a fait faillite de peso et osko zo mona fayu la kiti na client meeting play wana bitumbango les fins de semaine oza obesi mambo boite te kasi tu sais que depuis tant que là qui n'est pas terre ils ont un carton tant on peut président Moïse Katumbi il n'a pas d'Équateur nambaki donc ça dit population ça a besoin yoka message ni lié population peuple a besoin ayoka message ni muto aye na ngoto yoka osoko tali bato bazaki na kati ya bato bazaki na kati ya stade na meeting afai bazaki belé donc baropo ko ba kene bato ko empêcher pe bato yo c'est stade tu sais na terrain terrain bazno basa pe nini ba ko empêcher bato yo ba ngba bamba foza matin foyer du mabanga mais c'est ba jena ba momoko alors ya ko ba ke ba marqué l'IDPS bi l'IDPS on marqué l'IDPS bi mais baton sur le ko nous a fief l'IDPS mais na bisu yo mutu no so okende kuna ba koyamba ye parce que moni na selon critique ba ko ya biso ba congolais to so naka mais ça peut pour na bilan te bonde ga ndeko mo bitu na ba mais ça pour na bilan te bilan te ndeko na biso on to dime non te cap pour ba souffrir vous avez réponse moi tes réponses te na bisu boy il faut pouvoir étudier des étapes pour na bisu na tango ya chichi kikapa mais à la veille mais pour même c'est que y ça ne va pas non mais c'est même quand c'est là tu sais que il est père mais Vital Kamerhe pas qu'il n'a pas plein et moto ya pepe deonan akirba ramazan donc ça dit koyamba eza ko voter te koyamba eza ko voter te ba ko faut la leader ba koyamba ba ye alobi bon ça va ba yoki mais pour la ko chande kasa ba yebi bunto ba ko chela ba yebi ko ça et bon ça ne ba kita subé 5000 b 20000 wan yo aussi na 20 000 sous faut même ata 2% pas 1%. Tant jusqu'à 2% va voter na bango. Et ça na biloko babaka
Kasai Djidji moi. Oui bien moi. Ils ont interprété ils ont Sinoga. Ou bien Kasai Djidji moi. Kasai Djidji moi, cela veut dire Kasai Liloba Moko. Ils ont la tribalisme était bon. Tribalisme était condamné. Mais ce qu'on a même maillot nande bolobi que non, faut le tuer l'IDPS bi. A tuer biso bité. Na lo bon batumbe bataka wana. Kasité, ce qu'on a le point de Batouana. A tuer biso bité. A tuer bité. Mais bah image mon nana. Image mon ami a tuer bité. C'est là où le mwana moto kitana kasa utina oh. Bon bato ba le bondeni. C'est là que yamoko mukolo ya mukolo. Ba betaka ngoma ya mukolo utambola. Mukolo ya mukolo ye moku. Mwana tata. Mwana père. Tant okita sinon ko pesa. Selon ba information, présent en possession d'anga. C'est ce qui a attendu les 9 na Bandundu. Mboka bakoko na. Bazo sile maboka ko fumbama. C'est au moins c'est oh. Et bon bien peu na biso ba Congolais ba boyi makambo ba tribalisme wana. Comment ma tribalisme zakate. Biso to koli na Zaïre, mamba tribalisme zakate. Faut la kiti na mabela ba koko na ina Kasai. Bayambi fayulu bayambi. Ndele pe ya mukolo. Ya fachi. Tanga okinde kuna ni babike aya mabela ba koko na que le meilleur gagne. Mais gagnant et ça y ban parce que gagnant azaka JTT. Notre biso bout. Tout la JTT. Bango moko kaka agitation. Moni to marqué bango. To marqué bongo skoni. Babo fawela kende kana. Chika. Sur la police de bongo moni. Balinga ba interpréter na ndenga mabe. Moni, ya bango pa ya tete. Aye na ya transmettre message. Mende le 23 décembre de Fukama Solo. Ba hotala nanu ba kuchela. Pona bike iza Sinoga. Ils ont la Sinoga. Quand c'est Djidji moi. But ya. Na kuchela o biso ya chile. Oguna ya chile. Oguna chile. Et si ma solution. Ils sont bien. OK. Ils ont déjà na bien là que élection et vous allez apaiser. Transparent. Donc vous faites une date qui na oh c'est une élection. Faut batina que la église catholique. Kendo tumbola bango. Endo tumbola. Kendo tumbola bango. Tota somo sabi kuna. Yoza risque. Mngala koza risque lata. Meta ko mbilambo. Wana ma. Yo abi na epe po bisa ko bina poko bina za critique na yi. Abi na epe. Babini. Yo ba bi. Quand on s'est mis au hôtel, abi oh. C'est que aussi dans si na bien. C'est que l'élection balo transparence. Donc c'est ça, beauté à démocratie à moi. Question curiosité. Et ça dans vidéo et ça tout de comment boisa na Paris ndé mtabina tout na koko. Parce que koko ndé mutalobaka. Aza coordonnateur parlementaire, un groupe parlementaire soki ya changu. Moni wana na ona mona yebisa kas. Azo senga iracha pesa bango bila. Nandeni dira 5 ans boy. Bino wa parlementaire bozui et le remonte. Commentaire non tant que mon ka ba doyen parlementaire de. Next bana wana bakasi wana. Non, gas. Yo, na habite bino na habite soki bon. Boss exemple na terme, na habite soki bangi. Ce pays. Biso mon collectif ba coordonnateur to sengi te na hiérarchie que non opes abiso citation ça so bilan pendant. Mais bino bosa bato yo ngai nde na tie bino na quartier 1 wana. Mais yo fan do fandi yo bino bato chango ngo na habite boss kizenga. Ya mo to bengana ka bino to bite bino bombo comprendre politique te. Boya ki na fait ça va te mabandi. Ya ko komena réaction pesa bino rapport bino banani pour réaction bino rapport de réaction pesa collectif de après ça bino bambolombo. Bino bambolombo vous êtes de mbolombo. Rapport non pesa bino rapport non pesa ça c'est quand même va parler ba président parlementaire. Ba président parlement debout ba omoni du cambo président même na réunion na président réunion na ça va mettre fort. Donc tozaki na majorité te ezaki bokonzi tant to bokonzi tozi casquette sa présence de la République tozaki na majorité te to créaki majorité tozaki coalition FCC Cage
boyebi 2 ans étirement associé bango n'ayez pas aux sanctionner na niveau asile parce que tout le monde est trop c'est trop pour la hiérarchie CG Kabou un message au PSA et ça prend des actes dans la décision non oui et CG Kabou a joué acte déjà pour les administrations to comme la dit te dit que bah tel baza sanctionné na niveau collectif jusqu'à nouvel ordre et députés de tous les députés nationaux provinciaux oyo bakasi bakoki s'afficher na sima député wana cham a sanctionné na niveau azirne de presse to moni ke to ko jamais ko belge ko boko la bano baza ben discipliné collectif ezali boya de rapport na bino collectif mais boke ya ko média ngo pesi bino ki là ou bien ndeni tout suspendre bango jusqu'à nouvel ordre donc ba position de la activité na bango si na 2025 le compte suspendre bango déjà lobby qui je ne sais pas si vous connaissez to sanctionner bango ba position kaka 2025 tu vas comprendre que non na carte IDPS ils ont la discipline ils ont la administration de ça musana. OK merci za discipline ça musana ngo to komi na suka tout ça monde il a fait non mon ami ils ont campagne zo banda dans 14 jours message en suka comme ça. Oui, mais ça c'est que ça dit donc il to sengi na ba candidat nyonso ba candidat plateau est ouvert pour na bino nyonso plateau est ouvert pour na bino nyonso état que démocratie plateau ezali oye donc o robeta masolo na yo ya compte na yo pe ngo comme député biso yo koko yo azali na compte ya union sacrée et plateau pe ezali mais na kati ya famille na biso biologique l'IDPS en tout cas ba oya biso nyonso baza déjà prêt tous la kaka expert kadima abetaka pion tout côté déjà parce que les capitaines de l'équipe nationale déjà Augustin Kabouya mon abouti topé siembote les capitaines de l'équipe donc au chef de l'état pesa qui est confiance donc chef de l'état ça dit entraîner na biso autorité morale et ça donne déjà capitaine national capitaine atali c'est tactique de jeu Robeta 6 ou Robeta 8 ou Robeta 10 ça dit mutuna muta ça la rôle naïe donc en tout cas pour la mission la compte ça IDPS tout ça d'acquis tout c'est la cas donc à l'habiter ta pierre tout ton infection pour te réchauffer déjà tout ça déjà au niveau benga pour te soutenir nous et ça facile ba numéro na biso plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lola après son makasi okoma député. OK merci on est comme na soka émission na biso émission bolingaka toloba te au mitune zaki ngai ba ba za ko kotiba bo s'abonner massivement à faire à suivre ciao.